Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que je résolis s'accomplira. Alors je suis dans la joie parce que les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. Allez, célébrons l'Éternel car il est le Seigneur. Shalom, libota na Nzambe, zali na isengo ya koannonce bonne nouvelle. Jésus-Christ oyo azali mobikisi mpe nkolo na biso, azali mosali na Nzambe na ngolu oyo Nzambe asali yango etindi Nzambe mpona kosangisaka bamama chaque année na bilenge basi grand rassemblement de maman et jeunes sœurs chaque année. Nzambe apesa nzela mpona une grande action ya mbala oyo ezali le 14 décembre 2022 et Yesu Christ abengi biso ezali dénommé la fidélité de Dieu. Thème ezali ce que Dieu promet il accomplira. Ésaïe 14 verset 24. Biso nyonso toyebi ke Nzambe ndakela biso nde azotambwisa biso nde azotalisa volonté na ye mposana Nzambe ezali yake biso bana na ye tozala malamu. D'abord ezali lobiko na biso et ensuite na makambo etali baproblème na biso enda aza na solution. Alors chaque année na mililo oyo nayebi nini Nzambe asalaka mpo ye nde abengi biso ndenge ekomami ke Nzambe abengaka pamba te oyo nyonso ayaki epai na Nzambe azongaka na lolenge ayaki te. Ala mpe na ane oyo bamama bilenge basi ya Kinshasa ya Brazzaville ya bisika na bisika toza na rendez-vous munene na nkolo na biso, rendez-vous sacré etali église te. Mama nyonso oyo yebi ke ozali na posa ke Nzambe avisite yo yaka na mokolo oyo ya le 14 décembre 2022 oza na mosala oyo Nzambe asala ngolu ya basi baza na problème ya kobota. Nzambe akorevele nini ekangi ntango tokobondela na kombo na Yesu Kristo. Nzambe aza kobimonisa mama tika kokosama na bafaux prophète na banganga. Nganga apesaka mwana te. Tozomona nini ezosaliwa surtout na mavile ya Kinshasa awa na nzela ya mai bakomi kopesa bana, na nzela ya mafuta bapesa bana. Non, c'est faux. Nzambe ndatiaka bana na mabumu ya basi. Ya libala bateka il est celui qui délivre. Ya mibembo ekangama ya makambo ya misa nyonso problème nyonso, c'est Dieu qui a la solution. Yebi chaque année nini Nzambe asalaka tozana batémoignage ebele yango grâce oyo Nzambe apesi ezali mpona bomba yango te, ezali mpona tia na service ya peuple de Dieu babénéficie na yango e gloire ezongela nkolo na biso nde oyo tozali nango ya koannonce. Pour manquer te yaka de 12h à 18h tozali na église de Jésus-Christ pour la restauration 18 rue Fumu Masina Terminus kima ya station Total. Soko komi wana nazali humble servante ya Nzambe prophétesse Janema Kanimba. Ala boye malamu na kombo na Yesu. Amen.